Sharp, 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 sharp for all. Kiss, 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 kiss. I love you so, yeah. Today, yeah, tolo bela sikoyo ba drepanocytose. Biso ntu toyebi drepanocytose ya nini? Yeah. Biso ntu pe toyebi ndenge ezala me oyo na olakisa bana members. Okay? Yeah. Ba o ba bosana, ba misu ba yebaka ke aza drepanocytaire. Fi wana zala drepanocytaire. Mwana wana zala drepanocytaire. Ba yeba te nini ekoza yango etambola ndenge nini ya maladie nini. Donc lelo tolobela drepanocytose ya maladie nini. Drepanocytose eza maladie moko na benga yango héréditaire. Pourquoi? Parce que to hérédita yango to hérita yango epa ba parents na biso. Tu vois, ya tozwa yango epa ba parents na biso par ba chromosome, ba cellule o na bando expliquer bino. Na kati ya ba chromosome toza na ba ADN, ba ARN. Ba virus mususu eza ya pe ya ba ARN. Tu vois, ba maladie mususu pe kote la partir ya wana. Oh mon donc moi nazo héritant et pas parent. Tu vois donc au vie la maman na sperme ya papa et sangani pour ça la zygote pour qu'il ne ça la embryon na libumu pour comme fœtus pe mutabi malbanda à partir ya zygote tu vois na donc moi na bendi ba gène mususu c'est pas maman a bendi ba gène mususu c'est pas papa yango sangani na ka tu vois na pour ça la oh mon donc ba maladie mususu héréditaire et côté la kawana. Tu vois ya yango tobenga drepanocytose tobenga yango lisusu anémie falciforme parce que eza anémie esisaka makila tu vois ya donc na kati ya drepanocytose wana donc eza nini eza di ya ba hémoglobine nayebisaki bino ndenge nini hémoglobine eza na expliquer bino yango que eza ba protéine o eza na kati ya globule rouge na kati ya makila to benga hémoglobine ba protéine eza na kati ba fer ba tout consort tu vois donc eza ebele tu vois ce qui est dérangé tina ça onde po elongi fo mona na ena zo expliquer quoi tu vois ya sikoyo ba drepane ba globule rouge na kati toza na ba hémoglobine oyo ezotinda eza la fonction pour la respiration tu vois pour la respiration par exemple ezozwa oxygène tu vois ezokabola yango na ba tisi nyonso ya nzoto na ba organe nyonso ya nzoto nde na explika bino c'était ça donc yango wana drepanocytose cause nango nayebisaki bino ke cause nango eza ba parents ils ont ta génétique cause génétique parce qu'ils ont maladie génétique autour pas parents tu vois donc sorte ya drepanocytose tozana deux sortes ya drepanocytose sorte ya liboso tozobenga yango homozygote sorte ya mibale tozobenga yango hétérozygote na homozygote yango eza tellement plus grave. Pourquoi eza grave? Parce que yango wana nde SS otobenga maladie ya SS azana maladie ya SS yango wana homozygote auti na homozygote donc mwana abendi antigène kaka normal na anormal et pas ba parent bana o penza donc papa kozala aza AA aza AS mama aza AS obi mwana osani mwana ki obenda S ya mama abendi S ya papa esangani na ba zygote donc asune ka homozygote pe ya mabe yango ce que ça lié à la SS tu vois donc oyo siko eza un hétérozygote ya ndenge nini papa za AS mama za AS mwana sa nini abendi A ya mama ya papa abendi S pas maman abimi na bazygote nini ya AS tu vois donc abendi A o eza antigène normal ba gène normal ake benda S o eza ya mabe tu vois abimi AS mwana wana siko ya AS soka bale na mutu ya AS akobota SS otobenga SS akobota drepanocytaire tu vois donc pour la mwana zo yiba yibi koto ya mabe ayibi koto ya malamu sangisi esali A ya bien na S ya mabe mususu ayibi kaka ba SS otobenga homo donc asali S moko asali zygote moko ka ya ba gène moko ka ya bendi abendi moko ya mabe kuna moko ya mabe ya mama ya bendi ne ka ya mabe abimi SS
tu vois. Donc yangwana il faut que tu as groupe bien erolingana mwasi, il faut que ba groupe sanguin ya mwasi. Soko zo limana mwasi to na mobile, il faut que ça la ba bilan. Tu vois, et ça très important. Bon mona ya onde na ngala la kisa, tu vois. Donc suko na maladie wana onde na expliquer bino bongo. Diagnostic nango eza ndenge nini, dépistage. Eloko liboso to banda na dépistage. Pour na dépistage eyebanaka ndenge nini ke mwana o aza SS avant l'âge de 2 ans. Et koyebana parce que mwana osala ba anémie akolakisa ba ictère o to benga ba jaunisse. Mwana okoma jaune, mwana okoma pâle, tu vois, ya côté musupa ko sala splénomégalie, libumpe vimbi. Oh mona, donc c'est un peu ça. Donc il faut basala ni ba électrophérose. Électrophérose ezani. Électrophérose eza vitesse moni gène on a expliqué bino à partir de la génétique à parents na biso ezokota. Parce que vitesse électrique wana charge wana ndenge ezokota la yango nde ba kosala méthode una na analyse na labo po batala sorte nini ya ba électrophérose o eza na ba hémoglobine, tu vois. Ba protéine on a expliqué bino ke ba protéine ba électrophérose eza ebele ba analyse nango eza ebele ya kosala. Oh mona. Donc yangwana basala ngona labo po mutu ayeba soki mwana na ye aza SS to AS bakosala parwana bakosala examen po bayeba to ya gène S na kati ya hémoglobine, tu vois. Ya siko tozana ba signe o mutala kaza drépanocytaire ba signe ni oyeba ngo eza nini. Signe liboso mwana ozana douleur na libumu akosala crise vaso-occlusion, tu vois. Mwana kosala ba splénomégalie nde na lobi na makolo pe na libumu ekoma munene, libumu evimbi. Donc ya sel splénomégalie na makolo evimbi pe komi rouge na ba partie o sel ba splénomégalie wana, donc komi rouge. Splénomégalie ça veut dire que libumu evimbi ba membre inférieur na ba membre inférieur evimbi, makolo evimbi, libumu evimbi, ndenge zala na bato babelaka maladie ya mitema ya ba rein, tu vois. Ya ndenge salaka ekosala bongo pe mwana kozala na douleur makasi na libumu. Oh mwana kozala na douleur vraiment na libumu ya makasi vraiment. Siko ya wana ndeza ba signe o ezolakisa. Donc mwana okoma na ba passe ba douleur kosala tina ba extrémité ya nzoto, tu vois, ba makolo hein, maboko mikuwa, tu vois. Donc mwana ozala bien te douleur wana ezala chronique, tu vois. Donc eko umela siko mwana ezaki ba signe ona lakisi bino ke pona ya ba signe ya drépanocytaire ndenge nini ezala. Symptôme wana mususu toza pe na ba symptôme oyo na yebisi bino mikuwa ndoka mikuwa passe oyo tobenga infarctus ya osseuse, infarctus osseuse, tu vois. Donc mikuwa ndo sale pasi, donc ozala pe na problème na rate. Biso tout oyebi rate soki elakisi nini. Bon rate mutu pa ko vivre na ngo te esala eloko te, hein. Oui, mutu musu pa kozala zali na rate te azali bien esala ngo lo tato zangi nango na nzoto eza problème te. Mwana wana ozala sensible na ba infection sévère, ba infection donc grave, donc ba infection nyonso mwana wana akozala nango. Po tozoloba ba facteur na biso ya immunitaire na ye ekozala makasi te, tu vois. Po ba facteur immunitaire neti na biso bino ba globule blanc yango efandaka wana amoni agent pathogène mo akoti akotala pa mutu aza normal akotala oyo afandaka na nzoto te toyebi ete ala kozwa sangisi ba agent nyonso oyo babundaka asangisi bango basali siko ba anticorps babandi siko kobundisa oyo aye kokota na kati ya nzoto po bayebi ete tozala na biloko ebundela biso na nzoto so bamoni kelo mo ekoti oyo toyebi ete akoluka bunda ye moko te akenda bengi baphagocyte mosusu basali sikoyo oyo tozobenga anticorps po babanda siko kobundisa maladi wana abima, tu vois. Sikoyo na bavirus mosusu neti ya basida bavirus siko bayaka bakombataka bango siko baboma bango bomona sida maladie mabe mortelle, hein, maladie plus mortelle, hein, tu vois. Donc eza basida bacancer wana bapoumon banini, donc maladie mo très grave, tu vois. Donc ekosala bongo omona mwana komi na ba jaunisse nde nalobaki miso komi jaune, nzoto komi jaune, donc mwana komi pâle, donc akomi na anémie, akomi na fatigue, akomi fatigué, omona ke bana wana non
omona kandenge, tu vois. Donc c'est un peu ça. Donc si ko traitement nango ya drépanocytose et ça la traitement t'es vraiment because et ça maladie chronique, tu vois, et génétique. Omona basala kaka prise en charge nango siko le kande. Bon, ça les transfusion si nécessaire, aider basala ba anemi mongo pour na ba infection bozo pesa ba antibiotique, pour na ba douleur bozo pesa ba antidouleur, to biso na toutes ba antidouleur za nini. Donc pour supprimer ba biloko wana nyonso ozo sala ba crise wana oya yoka pasi na ba crise wana bo pesa ba fer. Na ça qui bino rôle à faire na nzoto ya mutu. Tu vois, bon PC va faire, bon PC acide folique, pour nous soit dans la diminution nango. Tu vois, bon yebisa mais la maille minga ça va toujours hydraté, donc on a pour la prise en charge. Donc bon transfuser pe ka ndenge na lobby, ceux qui pour na miku on a beaucoup ça la greffe, il y a moelle osseuse. Tu vois, beaucoup ça la greffe ça la moelle osseuse, c'est ceux qui sont vraiment sévères. Bon mona. Donc pour un conseil, il faut qu'on conseille malade joana mingi parce que bon bah ça la fièvre forte, il faut qu'on surveille, qu'on peut se conseiller mais la maille mingi, atika babilo comme makasi alanda alimentation na bien, tu vois pour aou mais là ba msusu au mona pe ba kufa la on est elando sala na hôpital à mabanga, la sala stage na hôpital à mabanga, drépanocytaire vraiment boye. Toke pour te soigner, to boye, to banjo soigner et muta change comme rouge, a comme tel en est épileptique hein. Pour quoi ya bou n'endenga kufaka. Et comme ça tu vois. Donc il faut qu'on puisse avoir un conseil, qu'on soutenir bango na ba conseil et que ça là vraiment très très bien. Si koyo ndenge nini ba parents na biso ceux qui netinga na zana A, na zana AS. Na bala namta na AS. Moi nanga di boso muna benda A nanga abendi A mbali nanga abimi AA. Moi nanga msuso muna emi bale muna abendi A nanga abendi S pa papa na bango abimi AS. Msuso muna abendi S pa nanga abendi pe S pa papa na bango abimi SS. Yangona bomona bazana ba différence bongo donc ça dépend ya moi na nini nazo yiba. Ndenga yiba ka ba jeune wana. Donc c'est un TP ça quoi. C'est ça, j'ai tout fini pour aujourd'hui. Et tu recoutes en comme sous because n'est pas bien qui est en vacances. Donc Mikolo, bon mon angal sous vraiment t'es après bon s'abonner. Na fond la ni na Facebook pour mon account na ba invitation belé moi na tchama on a Facebook exact Facebook il y a déjà plein donc bon s'abonner pour moi na ba invitation na bino exact bon s'abonner na ça la page na ngai bon s'abonner ça la très bien bon s'abonner na YouTube na iget c'est ça tu vois Facebook Zugzenit Brightly il y a des gros bisous. Je vous aime tellement bien. Après, tu as là, bah, myocarde, bah, cardiaque, bah, hypertension, bah, maladie, bélé. Donc, tu as eu ça, bien parce que ça santé, bah, moyen prévention.